Tindika Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro. Les conseillers autoproclamés, Nanko, sans ordonnance et sans salaire, Kamwasi Tshilombo vous salue. Et merci d'avoir choisi cette chaîne Tindika Tindika Télévision, c'est pour vous informer. Donc restez, chers internautes, branchés et attachez vos ceintures. Merci en tout cas na bamanouani na nyonso o badape branché donc basi ya mayele basi ya bwania oyo nyonso tota la tindika tindika vraiment na pesibino bambote basi nyonso na bana nyonso ya basi ya mayele bamanouani na nyonso na saluer bino bozala bien na donc la émission à lelo pour na ko expliquer bino que toza koloba nazoye bateske ceux qui boza ko comprendre tout boza ko saisir. Katanga to bakatange na kopesa bango lisusu lelo conseil tozwi ba information ebele makambo eza koleka na Katanga. Et je vous informe déjà qu'il y a une guerre qui se prépare pour nous chasser de nouveau nos frères Luba. Pourquoi dans cette émission Nakatanga toujours bazolo bela makambo ya kokata relation, c'est-à-dire bango balukaka mingi indépendance. Bazomona ba minéraux. Bazomona bango moko kaka. Mais baza ko bosana ke courant. Parce que ce qui est courant est athée. Bon, ça la production n'est pas machine qui fonctionne. Est-ce que Bakatanga va courir outil dans le Congo central? Si vous avez Congo, vous avez qui va bakati courant na bango na inga paf. Si vous avez minéral ko buka mona minu tonani. Il y a une unité. C'est vrai quand tout le monde kakidwani na mutu na mutu abunda. Mais l'union fait la force, comme on dit en Kimanyanga, Kintuadi Kivananga Ngolo, Mosapimoko et Sokola Kailongiti. Chers internautes, Tokosola Mukema Kamupeya Sozir, raffinerie. C'est un grand projet qui date de longtemps. Mais et salamate, tous en a brut na biso, pétrole, ba baril. Mais pour la robimisa, ce qu'on appelle le carburant, il faut traitement. Ils ont une étape ébélée, si vous avez pétrole, vous avez mazout, vous avez essence. En principe, normalement, il faut que la raffinerie Bissomoko et pétrole, tout essence, va coûter moins cher pour tout ça la Bissomoko. Mais projet Banda et Banda Tilelo et Salamati. Chers internautes, tout le monde est en développement, mais bon, tel quand même les journaux à Paris aujourd'hui. Nazulibino ba grand titre à la une il y a des journaux où il y a de l'eau dans la ville de Kinshasa Botala et puis Tozonga titre les mots que zawana tu vas développer en haut regardez. Nous sommes de retour, je crois que mon titre est Bimi Lelo, na Kinshasa, entre autres. Bon, mon trahison. Jean-Marc Kabunda Kabound a trahi son chef, donc Fachi Beton.
Bon, malheureusement, tu continues à quantité, tu as le développement, comment le journaliste américain, le développement et sujet. Bon, tu as évité, Kaboun a trahi Fachi en quoi? Journaliste a dit qu'il faut un titre. Mais peut-être, l'obit si réellement Kaboun a trahi. Ce qui a solo Kaboun a trahi. Mais pour tout ça, très attention à ma politique. Pour ma camoufler ça la maka, au moins on a une décision, mais cette décision a été outil quelque part. Na évité ça pour comprendre ce qui n'a le banning na kata masolo wana. Bon même dans une décision, na sali parti politique, na longwe, na sali boye. Mingi outaka na bangoti. Et outaka quelque part. Attention, attention. Nakacha politique, ba binemi ya lelo, bako ba lié lobby. Ba lié ya lobby, bako ba binemi lelo. Donc dans la politique, les relations se font, se refont, se défont. Voilà, totalement nous toujours kende wapi na makambo. Chers internautes, dans l'émission ya lelo Nayambi ndeko moko boye. Makabo lobi eza makambo to mesala ko loba na tindikate na émission na salaka. Mais il m'a choisi. Alors bien ko leka epa na yo ka mwasi. Na tunie pourquoi? Oh parce que ça na audimat. Ah, bon, bon on a quand même avant de clôturer émission. Mais entre-temps, toke sikoyo na masolo ya bandeko na biso le Kasai et les Katangé. Pour na Kasai, na Katangé, bozali bandeko. Toyebi ke bakasayen bazolo mwa mingi na Kasai, bazolo mingi na Katanga. Pour na koma na mweneditu, na sina mona train ndenge longwa na mweneditu zo kende ti Likasi, Lubumbashi, na mona déjà train wana. Mes chers internautes, toyebi ke bakasayen bazako longwa mingi kuna bazoya na Katanga. C'est connu. Ba cause, ils appellent multiples. Nzala makambo bele bazako loba tozako yoka. Ba musobi bozonga pa na bino, bokende kotonga pa na bino, bozala pouvoir, bokende boy na boy. Pouvoir de ba congolais nyonso. Nakolinga kaka bo gérer bandeko na bino wana. Bo gérer bango kaka. Bo benga na bango ti. Bo gérer bango kaka. Je crois si tout va bien, tant que banda ba développement ya basa 45 territoires, mingi be ba kozonga na bango. Ba kozonga. Bo benga na bango ti. Boza bandeko. Kasayen, Katangé, Mukongo, Muswahili, beto na beto. Biso beba kasaye bazaliti. Na Congo central. Tina mayombe. Okinokuta bango. Bakoma koteka na ba mafuta. Mukoni boyoka na Congo central to bengani baluba. To koma bandeko. To komi ko balana. To za bandeko. Mais na Katanga batu balingi ba profiter. Na makambo wana po guerre bi malisu na Katanga baluka ba indépendance ba senga ba indépendance ndenge balinga. Donc Katanga azomona Katanga eza ya ye ou rien. Donc so Katanga ina Congo central ozapa na yote. Ngai kutu parmi ma province ono na kete zo senga na kende. Na province orientale na olinga pena kinomo na Katanga ngai. Nazomona kokite malgré na tamboli mingi boyebi. Mais na lingina yana visiter na Katanga wana. Batu ba peki singa ina kende te kokuta na Gédéon. Parce que opportunité moko ezali na son la Gédéon. Yango na tuna kibino na kende to na kende te majorité bo boy.
tindika okete bakelia okuna bakozwa en otage nayokeli bino me nalingaka namona Katanga me bandeko na biso Katanga boyebake courant wana na courant ya Inga euti epa na biso na Congo Central. Soki lelo eyindi bon tokati siko courant na biso siko boko buka ba minere na minu tona na marteau boko broyer ba mabanga wana ndeni poko ba minere non botika makambo wana ce n'est pas bien. Tosenga paix, tosenga unité, nous sommes des frères. Bopesa kambote ndeni mongo Niger bakatange nyonso Niger botika makambo wana. Chers internautes, et surtout balangage. Pensez-vous ce qui est bimi na Katanga boko bénéficier na nini? Pillage koya boko souffrir pe bino moko. Langage, bobo msa langage, botika langage ya haine. Botika langage ya ko s'approprier na Katanga. Katanga eza pona ba Congolais nyonso. Même muta Équateur, akoya je suis katangais. Pour ces Congolais. Ngai bozo mona kiraza bien te na lingina koma kana Katanga pona mona kiraza na Congolais. Non na komi Katanga te. Na ebite soki yo pe Katanga na souci okoma na Congo Central, okoma na Inga, iska courant bosa ila ka côté uta. Boemba province boni courant ezati. Mais basali nyonso balongola courant ya Inga ekende tina Katanga. Basote ba province ebele. Ça ne vous dit rien tout ça. Tozali bandeko. Langage bon changer. Botika, langage ya haine, ya division. Ce n'est pas bien. Nanana bakamangana bakatange. To sola pas bien. Nana besoin na yebate azab katange ya wapi muluba kati soki nini yepa na besoin yebate kamwasi azali muntando ya mboka nini. Nous sommes des frères. Botika, incitation à la haine. Et surtout, vous, vous avez un pignon sur rue. Vous avez un audimat. Vous avez une vedette. Vous avez très attention parce que moi, les lobanayo, kaka pa, étincelle, monte peli, bato akufi, ponayo. Et croyez-vous que tant que vous avez akufa, bande kone ba akufa te. Botika makambo wana. Et puis na koyebisa bilenge ba jeune lokola ngai ya Jenafek. Botika loyenge wana. Botala avenir ya bana, botala avenir ya Katanga. Nini bokotike la bana na bino? Kiyanke futarati. Voilà. Total ndeko wana. Oyo alobaki ke ye fole gai panangai. Boyo kama malobi, ça n'engage que lui. Bino boyo kaye, c'est à prendre ou à laisser. Boza ba adulte, bola kisa ki adultère na bino. Ngaite boyo kaye et puis tozonga to clôturer tindika yale. Regarde. Famille, ndote na yo d'abord. Ndote papa, na sepeli atozala mundu fuma ino hivi nga balamo. Nyingi bandeko baota na biso na internet baito na ya kiese, mukulu ya kiese. Ngato ya kala yo ya ngai fuma lokola yo na sepeli na mundu fuma uzaya na kala. Bonjour et na sepeli na kei na bino, na sepeli pe na kona invitation ko pesi biso na pesi na mko alelo na tindika ko na ko sona bandeko o bazona na biso. Alors,
bien kiese mupulu ça signifie quoi na bien kiese na mupulu latini bon bien kiese ngelo baisero ngai kombo oyo bapesi biso lokola papa mobutu alobaki tosonga na bokoko ezali bien kiese kiasunga donc nasunga bandeko na esengo mosala nga nasalaka atake sonia nzila atake mwana ke bakulu basisa misalo moso kiasunga elokana donc yekisalisa emabuta ezindimba donc momoni kongo elandaka balobi bien kiese kiasunga nazokosunga bandeko na esengo parce que eza moto mosu azosunga yo me na esengo te mpo kaka asala ngai bakoko batindi ngai mpo nasunga bato me nasunga motu aza na pasi ana maladi aza na problème sokolo me kasi nazala na esengo ya kosalisa moninga wana ok c'est bon wana bia kiese kiasunga sikoyo rapport eza nini yo bia kiese fremi mukulu epuis makambo ya mokonzi ya mboka oyo alobi bon voilà désormais parce que le chef de l'État a annoncé yango na nkamba j'étais là de parmi la presse qui a accompagné le chef de l'État Papi Kamwasi Chilombo était là mais rapport eza nini makambo wana bakimbangiste na yo monsieur Fredi bon ngai naza kimbangiste te mais nazolima koko na makimbango oyo tobengaka mpe sususungi ya nzila ye azalaki koko na ngai naye koremercie mingi mokonzi ya mboka mpona kopesa biso kokumisa nkombo ya koko oyo lelo biso tomonaka ye aza molimo azali simbi donc azali esprit azali simbi oyo tokokila azosunga biso ti lelo na bakani nyonso oyo nga natekaka na temple to na ziko na ngai yango naye kopesa chef de l'état merci mpona kohonore susu nkombo ya kazi nkulu ya biso papa simoni kimbangu kiangana donc yango naye kokumisa mokonzi ya mboka kiangani to kiangani kimbangu kiangani donc naye kokumisa ye naye kokumisa chef de l'état koyebisa ye matondi mpe koyebisa bandeko nyonso ya nzela kongo antuka topesa matondi na mokonzi ya mboka oyo asaliki date ya lelo ya le 6 avril chaque année ekomi chômeur epayé yango nayaki mingi na message na koyebisa bandeko nyonso ya nzela kongo to bandeko nyonso balandaka nga deja na youtube koyebisa bango topesa mokonzi ya mboka matondi mpona kokumisa nkombo ya papa simoni kimbangu antuka yango ezalaki message capital mpona journée ya lelo ya kokumisa nkombo wana mpe kosouvenir lisusu na nsimbi oyo tobengaka papa simoni kimbangu parce que bao bakunvo muna naza emunga basalila emuna nkungu kya vilendo tata simoni kimbangu alo tobenda zimba kaka yo nkungu kotya papa simoni kimbangu yango moni te biso sikoyo tozoenkarne bokoko na kati ya nzoto donc kotalaki bolenge te mais oyo eza na kati na ngai yango eza nde bokoko oyo nazosunga bato mpe tozosalela yango toye kokumisa mpe mokonzi ya mboka koyebisa tozala baingrate toya koyebisa mpe mokonzi ya mboka merci beaucoup ok merci ya mokonzi ya mboka Fatim Beton nga mpe nasindiki yango lisusu ekei bozomonake bozolekaki kongo ya kota mbanza ngungu nga na kozata mwa kintani donc betu bana bakongo me nayoki mikolo oyo babandi campagne balobi bakongo ya bandundu na bakongo ya congo central eloko moko eza odomine langue sadi bakongo ya bandundu bango bazoloba mundu kutuba donc ezokende mbala mingi kongo ya bandundu me biso babikoto na biso bosimba te toza na langue moko te biso bakongo nayoki yango balobi tio na bamupe balobi yango me mpo na biso eza ndenge nini toyoki kongo na biso ya matadi toyoki kongo ya matadi me ye ya kikongo ya leta me mezomoyoka ndenge azoloba ye azoloba tulibu nga nazoyoka nga nalobaki ntandu ye mpo azoyoka ata miyombe azoloba tokoyoka nga mpe nalobi ntandu miyombe mpo ayoki donc biso tu tokobaka balangue na biso eza kaka kikongo me panzana ndenge toyelaka alors monsieur Fredi nalingi natuna yo dia kiese ezali elenge olobi tokosungaka bato osalisaka bato me toyebi kosalisaka bato bayaka na bazebola bankodia baye na bampemba nsamba makasu donc biloko nyonso wana me yo oye na cravate yo dia kiese na tene na mindele qu'est-ce qui ne va pas oui papa natondi lisusu mais nakwafu toche pengi donc natondi lisusu pour la question bango mindele balobi teknolo totani mo moke mpo azala moto ya molimo makambo ozomona bato bazoyana bankodia balati bavoyela batie bakwa eza mpona koexcite bato balandaka biso na batelevizio mpona koyebisa bango ke bango wana bazali banganga to bangunza to bazali bamaître spirituel mais kasi elateli te yo papa yo mama okolanda motu oyebake ye wana azali maître spirituel bilamba wana tozomona papa eza bilamba bazotongisa na nsima awa epa maître taille ngai mpe bilamba wana naza na yango mais mona
mono bakulu basisazo donc na lata ngana bilamba wana na temple to na zikwa akaya mtango ya musala papa journaliste na kopesa ndalisa moko yo sana ndeko moko kuma na desete avocat est-ce que lata 14 ne ta to tambola alata 14 ne wapa alata 14 ne kaka na tribunal to na parquet na kosa na tasa na ndako alati torche eza pe lokola moko na ngai bilamba wana na sana yango mais oyo ya ngai ezali ko batomite na maître d'art yoyo kia mono bakulu kia me basisa zao oui vomena insalu donc nenda kwa to ni nkuti mais edeye bateke na ye ko organiser na émission na lata no ona exciter bato de papa maman bezo anda biso bolanda biloko na test juste pour vous exciter est-ce que vous comprendre alobi bilamba oyo aye ya bokoko soki alataka wana bato batongango bakamokili c'est ça non bilamba oyo zame basisa zao mwana zei moto ki asala yo nkuti koko c'est-à-dire na yebi batongango te namonaka bakoko apesangaka yango soki olataka yango na qualité nini oza nani et puis osalaka mpe nini nalataka yango atake nsunga nzela premièrement comme guide spirituel mona français deuxièmement nalataka yango atake naza mutolo naza kobikisa mibabota mpe netobaka zimbinga zibola ezindinga donc nazobikisa bato ebele na oyo etali maladi na oyo etali makambo nyonso oyo ya molimo nalataka yango na ntango nazalaka na zikwa to na français tobengaka temple nalataka yango mpe mpona kosala misala oyo nasalaka mpona kosunda zindinga ezimakaye makala otutu kaka tosalaka nini bon eza ça dépend ya vibration bankulu façon bakoyela oyo apparition eyebanaka te me ngai moko mpe nde nasalaka na kotana na kati ya makambo wana parfois nakoyeba te na chaque cas eza na vibration nango eza mpe na ndenge nango oyo tosalelaka yango c'est-à-dire motu ntango oza na nzoto ya mosuni ntango oza devant un travail obie na kati ya temple forme oyo kokotela obie passation ya pouvoir oyo ekozwa yo ekomema oyo na baesprit oyo ya biso ya bokoko okoyeba yango te oyebango ntango okozonga donc naboko comprendre donc yo osalaka seke oyo lokola ebale mbongo banayi kosala ebale mbongo aza moto ya bokoko te ebale mbongo ye aza moto mosusu biso tosalaka oyo bakoko batika epai na biso oyo ezali bokoko na biso to ezali oyo bankulu na biso oyo basalelaki yango na biso ke ebandeli bankulu vo bao mumaza emumbwa basalila ezali bokoko ya biso yango biso tosalela bango bakoko bapesinga pouvoir oyo bayibisanina mwana mpe tokuna tolwaka po ngefeti lwaka c'est-à-dire quoi bisika oyo nga na biso bakoko tokomaki te okende nde yango ebubisa biso lelo tokende mpe kotanga basiansi mosusu parce que mondele oyo ayaki ayebi oyo mayele yo bokoko bapesiansi nini nasala mpe basiansi ebele neti natangaka bible ezali mpe science comme mélange eza mélange te balobi ke beto kuna tolwaka ko nge foti lwaka fondement na ngai eza bokoko na biso naza na fondation eza bokoko na biso mwana ningana me nake koyeba basiansi ya mindele lokola mondele mpe ayaki ayibi biso bikeko ayibi mayele na biso ya minene mpa na bango elobi te ya mondele leloko moko esalela bokoko na biso me kopelela bamise nyonso partout totambola na monde okuta biloko na milari yo na ya ngai eza babakunaki baosala makele baosenga bazonga na sikoyo me ngai nakeye kola basiansi wana lelo ndeko moko babwatela mpadi eza maladi oyo te mauvais sort ekomisaka moto ya puissant babwatela yango na ndenge yake mondele aye pa na nga na bikisa ye atelema nzoto na ye ezonga banda kokende feti bien papa soki nayebiki mondele te nakobikisa ndeko wana ndenge te parce na monoko mboka oyo ya ngai nayoba nabiki mutu so amingi lupili bie biela bokabatanga ndeke mayele fo nayeba mpe mayele ya mondele motu mosusu bakanga mobali na ye mobali akima ye me bakendaki mpa mondele aye pa na ngai papa tala mobali na makimanga nasala eloko te soki bakangai na kimondele soki nga nayebi kimondele wana te nakosove mobali wana to famille wana to mwasi wana ndenge nini donc yango tokendaki kuna mpo tokoma ya biloko ya mindele te me tokendaki na basiance wana c'est juste pour visiter et les connaître aussi les forces et les méthodologies de travail les fondations na biso eza bokoko parce que ngai nakoningana te ata nake kuna nakoningana te mpo nayebi oyo bokoko oyebisi ngai to bayebisi nga kuna mpe totolokako ndeyebi akiese fotilwaka mais yo ndeko mosusu aza na fondation te aza na soubassement bokoko te soki asali mélange yango mona bandeko ebele bazwaka bashoke ya retour mais ngai nazali mwana oyo nakendaki na novokela nkulu donc na permission ya bakoko bapesaka yango permission nakende kovisite basiance wana napesi yo baavantage ya kovisite basiance wana c'est pour connaître leur méthodologie de travail en cas de problème ekosungaka nayeba koma na kobelisa motu koma na kosalisa motu sikoto mpe nao nani guérisseur ngunza magicien tata mbeka bon tata zela tata nkenge
tobenga yo nani mono lo mingi ejaka songanzela un guide spirituel ngana za guide spirituel un guide spirituel a la capacité ya komema libota pe kobikisa libota wana omoni mokengele ya pate oyo asobokola bataba na bamboka fo yeba kisi ni soki tabano azoki so yeba kisi ni soki tabani bazolia te to bataba bazosanza fo yeba kisi fo zala na bato de commandement oyo tobenga na monoko mboka kauka lulendo ezali soki mo tabalinga kende boye obeti ye po azonga na nzela yango wana ngai nazali donc naza kobikisa naza komema mpe bato na enseignement naza kozongisa bato na nzela oyo ya bokoko na biso parce que un peuple sans critique ezali peuple oyo ezokendela eza na église to otretaka na ndaku eza nini elekaka nini bon totetaka déjà même partout oyo ozali ndeko oyo ozolanda biso partout ozali na monde numéro na ngai nano eza premier contact eza premier numéro na ngai ezali plus 243 81 54 51 313 obenginga na kana nyonso ndeko aza nango parce que magie ezali eloko tobenga na kikongo mangitukulu le mangitukulu eza eloko ekabokabo yango tobaki na parmine eza lelaterité to grimace moto ayesali bademonstration yango wana te bokoko na biso to kingunza yango wana te mais lelo oza na etape ya pasi ya kolela soki okomi na etape esengo ya mwana magie ozali na place esala mikolo ebele esilaka te ekauki esali yo mangitukulu yango wana magie donc yo ndeko oyo ozolanda biso pema adresse déjà awa na kishasa obengi biso na plus 243 81 54 51 313 partout les gens de Kwazali ata a déplacé te ata ça mikili nyonso ya poto akobenga biso na kan nyonso aza nango biso tokopesa solution même na ndenge ya mosika akozala guérir mais awa na kati ya mboka siège na biso ezali mingi na kongo na mboka tendengaka nakwa esika mena grand atelier ezali to grand temple ezali oyo badossier mosusu elingaka kaka fo na temple mécanicien mosusu mpe omona lelo mécanicien akosala mpani mosusu na nzela mais mpani mosusu ayebi soki papa oyo efokaka na garage. Il y a des cas, je peux traiter ça même maintenant, dans le téléphone, à Salibou. Il y a des cas, il faut la zone en boca. Bon, clair à clair. Tindika, awa toyaka clair. Yebisa biso siko bakalini oyo otetaka. Oyeke mutulicho ayebo oyeka ka otetaka te mondimi kaka. Boyebisa biso bayeba déjà bakalini oyo déjà maladie ya corona, mais maladie nyonso oyo bakoko déjà batikela ina ya na tayo. À part corona, ebongo sida. Maladie nyonso déjà ebongo sida. Maladie à part corona, c'est que sida za na kati. Bakoko déjà batikaki déjà tayo. Mwana ngoti sala mwana lulendo kia memo ko chikombo. Mwana ngolo za neko, mais mwana lulendo kia bankulu. Donc makasi na maite, mais mwana lulendo kia bankulu ya mwana ngiti salila. Nakosala na makasi na ngai te, nakosala makasi ya bakoko. Bamaladi nyonso osomona eza bayeli yo muta sida pena doku. Muta sida baza ebele po na ebite ya miso soko za okopermettre te okoyoka pe ba na nini ya batiki telefone sur la motuka okoyoka pe okoyoka ba témoignage ya bato baza partout na poto na mokili mobimba ba oyo bazoza ngai tindika nalingaka nde namona totali mutu ya sida oyo alakisi badokima oyo déjà baresultat yango na sida esili wana tozala prochaine émission ya batémoignage kaka émission tozala na émission ya batémoignage omoni lelo papa maladi ya sida bato bango omona ngo minisoni en plus biso ntango yo obengi biso na privé jamais nakoya kobimisa mambo no libanda naza lokola médecin oyo asali po asende serment hippocrate donc ntango patient aye naye ayebisa nani mwasi na ye eza te mais tokosenga permission na bato oyo bazali na problème ya impuissance bato bazali na poto bazwa mikanda te bandelo ebele bazwa yango bato bazali na problème ya impuissance batelema yo mama azalaki normal aza libala kota libala nzoto ekoma koko mobala kilakili azonga normal toza na baka ebele baka nazobisa oyo eza ebele tokosenga permission ngai na yo tokoselectionne quelque témoignage na volonté ya bandeko wana soki baautorise tomeka kobalanse okoyoka yango mais mingi mpe susu papa na ya te yo bandeko sotala ngai mingi bazobenganga mpona problème ya kodia yo ndeko papa mama ozotala ngai kodia batekaka yango te natekaka nkodia te mais soki olingi oyeba ozwa nkodia te ozala na nkodia obengi biso na plus 243 81 54 51 313 kodia bazwaka kaka ya vile na yo donc vile oyo babengaka clan c'est ça babengaka clan yo ndeko oza na posa ya nkodia obengi biso numero topesi tokoyeba kosala o consultation spirituelle oyo tobengaka tofiki mfiungula monaki breve toaza ya fo mpona famille tia kumena nkodia omena nkodia tokoyeba na libota na bino bozalaki na kodia baboti no bazalaki na kodia bafamille ozalaki na kodia so tomoni kodia wana eza na motu x to y azoutiliza wata famille tokopesa conseil kene koluka ye koyoka na pesa
ça yo pe le plus rené mais surtout on code on les a à l'évidence pourtant on va pas on a dit on va kufa kitu ba boti na on va kufa ki mais chose la ba kufa ki na kanda ba pesa ki moto code ya te ba héritage ba katika ki héritage code ya te chose la ki tant ba ko ba dina za ki famille za ki na moto te ko tikila code ya eza code ya eza à l'évidence mais surtout on a capacité on a le nombre de makolo ya ko pesa yo donc yo ndeko so pe na ngai bo me na plus de 143 81 54 51 313 code ya ba te ka karamoto c'est ça ndeko benga ngai na numéro na pesa avec ce comment au consulat mais souvent on fait un bon on a fait systématique bon d'ailleurs déjà vous savez vous savez là on les a siko makambo on ne pas ça na posa ya code ya ko benga na privé te vous dites télé c'est l'état na ko na ko pesa modèle de travail te a ko benga na ko solo na na ko yo ba est-ce que code la ba bikolo nyo c'est code ya ringa ta ko les ana école nyo so les ana mobile mais les ba so muna comme ka to tida to tuka ok na ro comme to uta biso nyo so code les ana ba tendele ba sa le code les ana ko so nyo so code les ana ba ba ta ko central code les ana ba ku ba na école nyo so code les ana ya ko ba to ba na ba ku ba sa ba ni na biso donc code les ana école nyo so le to mo na ba to ba sa la commerce na kasi za nande ni ba nande ba sana code ya ngogo o to lenga ka kuto so ka kunda la leko bazana loko wana banande bazana code ya milanga bazana code ya kuna ba misana na bango endele oyo banande ba libarusu banande bazana code ya wana donc code za ba pona ba komote code za pona dikolo nyonso donc yo papa ko kantate code ya kuma kwa ni mwana kikongo ini na donc code ka izana boko kikongo le libota nyonso to famille nyonso to ekolo nyonso bazana code ya bango donc yo ndeko za na posa yo ba code ya to yo ka muzani na code ya no ba ka place za to za na posa ya code ya au début on a plus de 143 81 54 51 313 mais on voit que sur la code to va tout ça la consultation to va sur la code to comment partout ça na monde to comme c'est là au code non en bon lieu uniforme ni c'est comme la bancodia nani hivi code ya kabatu so la presse yo code et qu'on a la chance ya batu yoso ya famille et pas na yo ngalo ko la l'exemple est déjà sima donc ba meni ba force na bino yoso ya famille ba chance na bino ba kati 50 ba pesi yango na mutu moko yesko azula ngela bino tout mais avec la obligation ya pour ça sa famille mobimba mais entre temps ezoli ya batu bakokokufa koyeba te epuis soki ezosalisa bandeko na yo wana te oyo bazimbango bachance oyo okomi patron ndenge bakotanga bakoma bato ape parce que je n'ai pas de preuve bapatron ebele ya kisale ya kasangulu bazana bamituka minene kona bakongo central mingi baza na nkodia mais eliaka mais yo mpe oyo eza nango soki osasa bafamille te yo moko mpe tata maku weri donc friri sikoyo oyo ayo kodi ayo ozobeta masolo yango te ona alobi oui ok na moi raison mais ok vraiment na raison te donc oza na raison te oza kaka na kati ya ignorance omoni bango nyonso bainformation difficile moko lobi oza na preuve te oza na preuve te mpo omoni te esika kode yani ozosalela makambo wana kode ezali bokoko na biso kode eza bondoki te kode eliaka te mais topesaka conseil na moto topesi kode ya koyeba kosala ba œuvre de charité c'est-à-dire ya kosunga famille mpo kode eluka eza eloko ya famille eza eloko kozala na égoïste te lowangaki ya mama oyeki ya tata donc babonso tofetilia kaunako donc sali ya mama te ya papa biso nyonso eza na droit ya kolia na ndako ezalaka te ke mutu mwana moko alia kode elingaka mpe respect te kode mpe elingaka te oyiba yango na ndeko oyo apesi yo na volonté na yo te yango mona ebombaka sikoyo bato soki ekomi na makelele mais kode oyo ezali nango bapesi yango mutu normalement azwi yango na bavoi normal azosunga famille azosalisa bato eliaka te kode ekomaka ke bwana mama leki azomona kode eza na mwana mama kulutu mama leki ayebisi ete bomonaka monsieur x azosalela kode na biso ya famille kuna na famille na biso ekomi na bazuwa ekomi kobengana bango ekomi badispute place wana nde kode ya elelaka mais kode ya normal kode ya eliaka bato te kode elingaka kaka korespecte mibeko oyo bakoko batikaki ya kosunga famille kode eliaka te kode eza kindoki te kode ya ezali eloko oyo ya bokoko na biso oyo tosalelaka yango lelo tozomona bato ebele bazobima na batelevizio baopesa bato baportemone magique alors ke biso topesaka portemone magique te nga napesaka bato portemone du bonheur portemone du bonheur wana bato ebele batuninga
papa de kiesi ezalima d'accord comment on appelle ça surtout la porte-monnaie du bonheur alors que porte-monnaie du bonheur eza eloko ya bapoko ko batikela biso oyo tobengaka na monoko ngoko akuta zowa kapondaka lekwako okomona mama moko ya mozoko to mama moko oyebi atekaka pilipili to mongwa nokomona aza na 8% na njeli bana nyonso atina na poto na mboko ya mungu wana eloko wana yango wana kuta zowa kapondaka lekwako nde eza eloko oyo mondele ayeba biso bakena forme bachange yango porte-monnaie magique to porte-monnaie du bonheur biso oyo napesaka ezali kuta zowa kapondaka lekwako napesaka mpe aoteka mungwa aoteka nguba ale mbongo ntango bakisa bongo ezobakisama wana biloko ya bokoko na biso wana mbongo akisa ezali kisi te ntango oza na ignorance yango perte ezonyokama lelo na bambongo na biso ezalaki ntango toza na periode ya masango toza na priere oyo bato bayebi oyo tokosala mpo masango eya ebele mpo okende na mai na mbisi mpo kwaka filelo ya liboso to ndoba liboso eza na makambo oyo bokoko fo oluba oyo ekopesa yo mbisi ebele eza bondoki te ezali culture na biso ezali bokoko na biso ntango yo ozobisa ndeko na ozolanda biso yo ndeko mama papa ozolanda biso bobanga te ezali kisi te ezali bokoko na biso babi un peuple sa culture eza peuple sokende na bobonga donc soki yo ndeko moto aporte-monnaie du bonheur okuta ozoyoka kenda loko te ozwi yango te obengi biso na plus 243 81 54 51 313 tokoyamba o tokosolo topesa o moralité koma okozela ok bainconvénient eza nini bainconvénient eza nini yo oteka bango nguba ya 1000 francs nokozwa chaque jour 30 000 40 000 kozwa mapango bainconvénient eza te inconvénient nango ezali soki kaka ezosala baaction de charité te inconvénient na biloko nyonso soki omoni mama ya ndenge wana na quartier okolaki okomona mama wana azalaki na motema monene okomona bandako wana ezalaki ndako moko neti maison mare na kati ya quartier bato nyonso bayaka kuna baliaka babetaka ndako bafandaka ka kuna ezalaka mutu azalaka na kuta ozoya to na porte-monnaie du bonheur akomaka na pierre moko ya généré ya kosumba bato biloko eleki okende maveni boye ye abimi gara osombi singa wana eza na condition yango wana inconvénient yango eza te na kuta ozoyaka kosukondaka leka ko obien porte-monnaie du bonheur okoki mpe kodesiste oliki nazwi mbongo nanga na investir deja naime papa mokeke ese nalingi nazongisa biloko wana eza mpe na facilité ya kosala lettre desistema mpe ya kozongisa yango ekomi na lettre okokoma okokoma kosala desistema oyokoyoka na français yoka bacondition yoka bakomi okomi yali kongo mutaka mwasi tuka unu kizoyaka kumba lero nkonyako ale vijiliza kama nkonyako kayandiko kuna manzi peko munga mutieseko utakutoka nkonya kivenu akutaka kieseko bongo bongo zile zifeni comme porte-monnaie du bonheur bagas kodi yako ale viteni bata kunanziko mukieseko sita yangalalako voilà mot de la fin papa Diakiese le monde entier le monde est en train de vous suivre dans cette émission Tindika plateau mobile papa Diakiese yebisa bango mot de la fin ndenge nini bamona yo oyo baza intéressé na nkolia na nkuto zowa tout ce que vous voulez maladie nzoto eza komengana bolingo na clarté alobi peke biso mibali so komona mwa faiblesse moye mbita makanzo atelema eza te boliki baproblème basolution ezali awa alors yebisa bango epuis opesi numero ya contact ya suka parce opesi déjà trop bayoki ebakisi kaka epuis tokotire tindika ya lelo merci beaucoup tukisala kwa ni rappel donc batongo mingi na chef de l'État on a date 46 bapangi baboso kianzila Kongo tutatamana kaka unalanda nzila Kongo nzila yoro bankulu tusisira bawa ko vraiment vraiment imaza kwa basabila donc bande bonoso bozo la biso ngola na mambozo de kana itamité on se tia ko peso solution na bakono za na maladie ya malchance ya mzitima to ya problème somolo etangiyo partout dans le monde et ezate mutaye alati bilamba o ba robe batongi na ba mettre taille
kosala ba démonstration ye wana azali maître spirituel to ye wana azali nyonza to maître oyo akosunga yo donc bozala na discernement boyeba esika bokopesa matoi na bino boyeba esika bokopesa bokotya mpe mitambo na bino donc biso toza wana na baproblème biso nyonso yo ndeko luka porte moyen du bonheur oza yango te ozala na posa ya nkodia eloko ozotelema te baproblème nyonso ozotumisa na vie sociale obengi biso na plus 243 81 54 313 donc plus 243 81 54 51 313 okobenga ngai moko vitalia kiese okozwanga na appel normal to na whatsapp 24 sur 24 bokoko na biso ezali mabe te peuple oyo azangi na bokoko azali peuple azokende na kufa lelo tozomona ndenge bandeko na biso bandande bazoemerge tozomona bachinois ndenge bazoemerge na bokoko na bango bapays ebele lelo bazongi na bokoko na bango lokola papa mobutu alobaki rentre en intensité donc bokoko na biso ezali mabe te kokende basiance tokendaki kosala basiance mosusu c'est juste pour toyeba mpe mayele na bango okona ka ya problème toyeba komo tokosauve ndeko papa to ndeko mama ozolanda biso merci beaucoup matondo kuna nkumbukia bakuru baboso yenge matondo keno partout dans le monde Frère Bolandi ndeko na biso moto mtazwi par na message na ye na imposer mutu eloko te mutu na mutayoki je crois boza ba mikolo pour comprendre nini ya lobby et puis vous saisir nini. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir l'image ya Oda Malula, d'avoir la caméra et puis à ça du montage et Monsieur Botali. Déjà le chef de l'État certainement en séjour déjà au Kenya, ici comme Masolo Zali, sommet et puis protocole d'accord, c'est lié à l'agriculture, élevage et pêche entre la République démocratique du Congo et Kenya. Et puis il y aura un sommet moko en huis clos, en catimini, en privé, en aparté entre Rwanda, Burundi, comment dirais-je, Rwanda, Ouganda, Kenya, la RDC. 4 pays. Pourquoi en huis clos tu éviter? Donc caméra au côté mutugoya kutute po fimbo bozoya au niveau. Pourquoi? Je crois dans ma camétali ba accord makabele belé entre Rwanda, Ouganda, RDC, à mon avis, Kenya, ndé ko zalokola ba médiateur. À mon avis, parce que ils ont bombarder, les torchons brûlent entre la RDC et le Rwanda. Ouganda paix a un problème na Rwanda. Donc le cas Ouganda a un problème na Rwanda, RDC a un problème na Rwanda. Eh! Katugamba. Total la kaka tosuki la wapi na ba accord. Ba accord e bandaka Félix Tshisekedi ba accord, takuti ba accord. Oyo déjà ba salaka avant facha comme président. Je crois que l'accord est respecté. Il y a des réunions en réunion, des sommets en sommet. Émission de l'Essili, lobby les sous sur ça la émission. Pour semaine oyo, ba info yo kwea, il y a danger. Mais mingi bana ya Katanga bodosé. Katanga viva. Allez bodosé. Bochanasi. Incitation à la haine. Kamwa Siaboyi. Muluba, Katange, Muswahili, ya Maniema, ya Este, toza bandeko. Botika makambo wana. Soko bobali siko soki Muluba wa bana Katange, bobota bana na ba okeli siko ipana. Bokata mo katikati. Botika makambo wana. Merci na bibi Shimwika. Botala mwana mwasi mobimba ilongi lokola Fachi Beton. Baza bandeko. Clin d'œil na apôtre Chilombo Jacques. Clin d'œil na Patrick Congo. Congo Patrick. Congo ya ba Patrick. Patrick mwana Congo. Merci. Nazongisi libanga ya Kinshasa bwakela inga depuis Dubai. Ngape na bwakela libanga Kinshasa depuis Kinshasa. Et puis libanga monsieur ezo ya Kinshasa ya réponse ya awa te ya loin na olobati.
Comment? Il y a 8000. Merci et à demain.